Merci bien-aimé dans le Seigneur. Thème au toujours le bela, le toujours chuter na thème nabiso sur l'héritage et ses réalités. Bien-aimé dans le Seigneur, toujours qui pensa tant au minga pour expliquer biso qu'est-ce que l'héritage. Bien-aimé, tu as ce héritage spirituel, to physique. Tel c'est biso yaya ba me fait ya héritage. Les héritage zali source ya ba conflit et belé. Ya ba combat, to pia ba problème. Ils ont battu bakufa sitôt. Pourquoi? Parce que bazaki na héritage. Beaucoup d'héritiers aujourd'hui souffrent suite à leur héritage. L'héritier beli bazo souffrir lelo. Na babi tumba ba problème. Pourquoi? Parce que bazana héritage. Yaya, mon frère, ma soeur, il y a un autre qui empêche biso tous appeler héritage. Tout ce qui a pu ban nabiso héritage. Bien-aimé, nous voulons que ceux qui héritage ils ont même un conflit, un problème peut bitumba. Non, loin de là, ce n'est pas ce que je dis. Et on ne se bat ba kanga ba botolo de force. Ce matin tu les récupères. Mutoa simba ngwe pa aza, aozanga kimia. Et pas aza, aozanga kimia. Mutoa botolo bino héritage. Yaya, ataza wapi. Ataza musika akobengo na telefone akobati ya koza héritage na yo na komona makamususu na komona makamususu makambo na omona na ko supporter ngote akuta na nzambe o akutana kana Balaam na nzela ya perdition. Balaam azumbongo pa Balak pona maudit peuple Israël mais akuta na nzambe na nzela na mpunda loba anja telema na mupanga oh nazo sambela moto nyonso o abotelo héritage akuta na nzambe na nzela na ye akuta na anja nzambe ko simba mupanga. Au commencement, était la parole, et la parole est Christ. Radio, parole vie, la radio qui donne la vie à travers la parole. Votre shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices de la radio Parole Vie, la radio chrétienne qui nous prêche la bonne nouvelle du royaume, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu, lui qui a vaincu la mort à la montagne de Golgotha. Merci papa, merci maman, ma confiance pour ça la biso tango nyonso, ma soutien à la radio Parole Vie, tika bolingongolu pe bolom ya Christ et bilabino. Oui, c'est vrai, je suis le prédicateur de l'évangile. D'un côté à papa, maman, chers frères et sœurs, le bokati pungi na butu tope na tongwa lelo, ni pona ko somba tope koteka. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, c'est la vérité qui nous rend libres. C'est la connaissance qui nous rend libres. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Bien-aimés, tout comme il a sengeli mwana nzambe, sengeli oyeba makomi na nzambe et le binini pour notre temps auto sili kokoma. C'est bon bien. Tubanda kitam depuis semaine passée, Maman Likambozali, l'héritage et ses réalités. Bien-aimés, on a reçu beaucoup de messages. On reçoit, on continue à recevoir beaucoup de messages sur ces thèmes ou ces sujets. On a compris que c'était le moment de Dieu pour exploiter sujet top thème par la grâce de Dieu. C'est vrai, lobby jeudi, toujours banda une grande activité na kata radio Parole Vie parce que kolenta ma programme autozala nango banda mardi ti vendredi nous avons enseignement. Bon, samedi na lundi nous avons prière. Nous avons plus na prière mais na attitude ya jeune to pe sarabiso ba orientation ndenge to meme la jeune. Bon, chaque fin du mois ou début à mois nous avons na activité et le samedi. Bien aimé, voilà pourquoi lobby toujours banda activité na biso. Donc lobby jeudi 5 toujours banda activité thème ezali tableau de bord.
Bien-aimé, thème où bombi makambo ebele. Thème où ils en a sekele ebele. Bien-aimé, où sengeli yonanga te comprendre. Nous sommes des conducteurs. Où sengeli misu na biso ezana tableau de bord. Tokobeta tableau de bord karaté. Donc lobby à partir il y a 3 heures de Kinshasa, topé 2h45. Bien-aimé, nous on va déjà commencer. Nous allons s'abonner à la chaîne Nabiso. Tu peux nous amater à moi passi. Ou nous amater à au Kabula pe bandoko mususu nzela WhatsApp. Comme la biso pe na numéro Oyo. Ils allaient plus 243 89 75 70 917. So comme la biso na numéro Oyo, vous n'aurez aucun problème pour nous amater à na WhatsApp pour nous tinda bandeko. Avec ces numéros, il n'y a pas de problème. Les numéros na biso moko ya Radio Parole Vie. Et zamala mi makasi koleka. Merci papa, merci maman. La confiance pour ça la biso tango nyonso. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Nous ça la biso confiance. Kola pambola bino. Donc l'objet jeudi to banda activité. Nous allons jeudi, vendredi, samedi, et tout chité nango lundi. Donc 4 jours, il y a enseignement et prière. Je crois que Jésus-Christ de Nazareth sera au rendez-vous. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Nous vous apportons révéler le monde entier. Oui, c'est vrai, on a Radio Parole Vie, tout ça, mais en ligne. Mais tout ce bon de la paix, boy. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église, dans le centre évangélique de la foi en Christ. Aux amis, dans la commune d'Angili, dans le quartier 5. Avenue Bonbon, numéro 8318. Tout juste sur Macadam, la temple de la foi en Christ, et quand même Moussa Nzambe, l'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Tout en a de 7h à 11h. Bien-aimés, vous qui avez des problèmes, tu mes alliés, bien-aimés dans le Sénégal, les boutons en alto au côte. Le samedi, comme à 7h, 10h, nous avons une grande activité prière pour tous les cas. Pour tous les cas de 7h à 10h. Et ça, le sambo, il y a Vandanasi. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Thème au toujours le bela, le toujours chité na thème nabiso sur l'héritage et ses réalités. Bien-aimé dans le Seigneur. Toujours qui pensa tant au minga pour expliquer biso qu'est-ce que l'héritage. Bien-aimé, tu as ce héritage spirituel, to physique. Tel c'est biso yaya ba me fait ya héritage. L'héritage zali source ya ba conflit et belé. Ya ba combat, tout puis ya ba problème. Ils ont te belé ba kufa sitôt. Pourquoi? Parce que bazaki na héritage. Beaucoup d'héritiers aujourd'hui souffrent suite à leur héritage. L'héritier belé bazo souffrir lelo. Na ba bitumba ba problème. Pourquoi? Parce que bazana héritage. Yaya, mon frère, ma soeur, il y a un autre qui empêche biso tous à héritage, tout ce qui a pu banana biso héritage. Bien aimé, nous allons que ceux qui héritage ils ont même un conflit, un problème peut bitumba. Ndetoboya yango, non, loin de là, ce n'est pas ce que je dis. Mais notre ici biso attitude au Seigneur tous en ango vis-à-vis de héritage. Bien aimé, je crois que par la grâce de Dieu, tu flasha qui moi mouké. Bien-aimé dans le Seigneur, concernant bandeko o batel magi pour revendiquer droit na bango na o etali héritage. Bien-aimé, l'héritage est notre droit. Parce que biso petoza na devoir de rotika héritage. Voilà pourquoi la Bible dit une génération s'en va, une autre vient. Engolo bandenge bakeyi batiki héritage. Nous aussi, Seigneur na biso petotika héritage. Écoutez ce que nous dit la Bible. Le fils de Tchelofchad, fils de Epher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, de famille de Manassé, fils de Joseph, dont le nom était Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirtcha, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse
devant le sacrificateur Éléazar et devant le prince et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée des Corée, mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donnons-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchelofchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Bien-aimés, il y avait une loi en Israël. Il y avait des conditions en Israël pour que Moto ait héritage. Il y avait une loi, il y avait des principes, parce que le Dieu que nous prions est un Dieu de principes. Il est Dieu de principes. Il y avait une loi en Israël. Oh, tata nyos. Parce que ma belle ezaki héritage. Oh, singela ki mutu nyos azanango na Israël famille nyos. Donc chaque famille, singela ki zana héritage ya terre. Pour e bazwa adresse. Bazana adresse moko fixe. Bien aimé. Bandeko oyo ya basi bazalaki 5. Tata kufi atiki héritage. O singela ki bana o ba jour na yango. Kasi ba loi et empêcher bango bazwa héritage. Izana ba tobeli ba loi et empêcher bango bazwa héritage. Ba loi et empêcher bango ba sepela. Ba loi et empêcher bango ba bika na liberté. Ba loi et empêcher bango ba mona bolamu. Pourquoi? Parce que ba kutango bongo. Dès ba kutango bongo. Moi pe ba sala ke ba sala lo mususu ezati ba kutango bongo. Bien aimé. Bana oya basi papa kufi. Ba yokani. Ba sangani. Tout le monde a comment héritage. Il n'y a 5 sabandeko. Bien aimé. Si vous avez une famille où est panzana pour un héritage. Moi je lis dans la Bible cette famille. Héritage sangisi bango. Te bandeko. Tout bana tata moko. Tu botem na tata moko. Tu peux te botem na maman moko. Ata toza ba maman différente. Ata ba papa différent. Mais toza na makila moko. To sangana, to yokana. To combattre loi au bache biso pour na héritage. Parce que souvent, lorsque tata tiki héritage, soit boti ba maman ebele. Ba tata leki ba yaka ko l'accès comme si bazo linga bino mingi, ba wana kuna bazo linga bangote. Pour bomi pesa na ngambo. Et au créer 2 poids 2 mesures. Et au créer ba conflit to ba problème. Mais bana oya basi bazala ki na même pensée. Na même morale. Dès mo ki le lobby lycée c'est que l'union fait la force. Boussangani. Ba o bazaki faible, ba ko mape makasi. Pourquoi? Parce que ba komi belé. Bien-aimé dans le Seigneur. Babité. Tokende pas Moïse. C'est Moïse qui est notre leader. Allons voir Moïse. Et à Télémi na balé kinae. Tokende pas Moïse. Tokende ko revendiquer. Tokende ko senga héritage ya tata. Parce que tout ça n'a droit. Ba pas Moïse. Exposer problème. Na omona unité kati na bandeko abasi. Na moni unité. Mutatelmelaki makanisa mdeko mususu azalaki te bango nyonso. Bazaki na motivation. Motivation moko commune. Bazaki na pensée moko commune. Bazaki na sentiment moko commun. Ba Télémi. Babi Moïse. C'est vous qui êtes les leaders. C'est vous qui nous dirigez. Voici biso tata akufi. Il n'était pas rebelle. Azaki motombo kite. Akufa tiki mama bele. Mais kolenta mami beko ote kokuta. Et puis si biso tenzela ya kozwa héritage wana o tata tiki. Pourquoi? Parce que tu as bana basi tata tiki kobota mona mobilité.
Moïse fait quelque chose pour nous. Tokotika la tebu na balabala to abana basi. Totika kobota nande kwa mobali te. Tozana poussa, tozala na héritage na biso. Total la katata na biso ata na héritage oyo. Combien de personnes ndaku tata tika bakoma kotala ngona musika? Pourquoi? Parce que banoko bakanga, batata leki bakanga, batata moshi bakanga. Entreprise papa tika bakoma kotala ngona musika. Ba bien tata tika bakoma kotala ngona musika. Mbongo tata tika bakoma kotala ngona musika. Nyonso o tata tika bama hôtel ngona musika. Akoma lokola bapaya na bozuya tata na bango atikila bango. Kasi mibeko to bizele mabe bandeko ya tata isana sorte ki bandeko banda kotala héritage tata tikili bango na musika. Bien aimé, c'est triste. Tango Moïse ayoki bandeko basi oyo amoni unité na bango. La Bible dit Moïse ake panzambe ake sambela. Bakotsa pour Moïse prière o Moïse akanaki te. Bakotsa Moïse mabondeli o Moïse akanaki te. Tala unité esike memi Moïse. Moïse azaki motivé na demande na bango. Ce qui yo posa motiver mon frère na bandeko na yo pour na héritage pour réclamer ango, Dieu va faire quelque chose. Moïse est l'image de Christ. Tant où yebise problème na yo voilà pourquoi Job dit, je sais que mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier et il agira. Bien-aimé, Moïse akayebisi nzambe, Seigneur, tala mibeko pesaki, tala problème dengeza, bano basi baye, tala problème dengeza, na salani, nzamba lobini. Le fils de Tcholofchad ont raison. Pourquoi? Parce que bazaki uni, bazaki bomoko nzamba pesi bango raison. Ce bazaki na ba divergence, nzamba pesa bango raison te. Ce bazaki na ba parti pris, nzamba pesa bango raison te. Na moni unité na bango sala en sorte que nzamba pesa bango raison. Le fils de Tcholofchad ont raison. Bana Tcholofchad bana raison. Oko pesa bango héritage ya tata na bango. Tala héritage oyo bingako longwa bango maboko ezongeli bango. Je lève ma main ce matin. Mutual ndoko kati pongi. Héritage no subaboto la yo. Mutu akanga bino héritage et pas azwami a ofanda kimiate. La Bible dit point de repos pour le méchant. Yaya, mutu nyo akanga bino héritage. Azana fama tata to na fama mama. Mutu nyo o amotsa bino pasi. Pasi nyo o tata mona to mama mona pona lukambon. Atikila bino mo esika muke. Bongo mutu ngo aya akanga komisango yaye. Le bas Dieu n'est pas juste. Le kola Yesu Masia Nazareth aza juste. Aza juge moko juste. Azo telema na butu to pe na tongwa lelo. Mutu nyoso akanga bino héritage pendant que non loba ye okobanda ko saka. Okobanda ko déclarer parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mutu nyoso azo compliquer bino vie suite à héritage obuzanango. Yaya afanda kimiate. Azanga esengo pa azwami. Nzaba confondre ye. Mutu nyoso a telema pour que si sabino esengo ya abotola bino héritage abi bino fobotika la maboko pamba bino fobo telengana le banzamba zate le kola nzamba la Bible dit il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Mutu azo pousse n'est pas une nzambe mutu azo na matéa oyo enseignement oyo sur l'héritage et sengeli no mon frère ma sœur au croire que Dieu existe, nzamba zali, pe azamu futi ya bato baluka kelongi na ye. Kande na oloba ozo landanga na lo sambo, ozo déclarer Seigneur, mutu noso akanga biso héritage. Seigneur, afanda kimiate, mutu akanga biso héritage, abotola biso mabele tata tika. Ateza nani, ateza mukonzi na mukili oyo, akuta na Yesu Masia Nazareth. Ateza nani, akuta na Yesu Masia Nazareth, tata telema, tika héritage o tata. Ezongela biso na maboko. Héritage ezongela biso na maboko. Tu dis bien lisola mwasi oya ndumba. Bange baboto le héritage. La Bible dit bana baza lipamboli kote pa ina nzambe. Ngolo ba d'autres termes bana baza héritage o nzamba pesa kabiso. Mais moi so ba yiba ki héritage. Ba pesa ke mwana kokufa, eza ba tusu ba changer héritage. Lelo nzamba zo telema. Yesu Masia Nazareth o telema. Ya lelo to chuter na terme on a première phase. To continuer na deuxième phase plus tard.
mais pendant que non loba lokola to chité ozoloba mutu otanga komba mutu abotula bino héritage ce n'est afanda kimiate ndenge Moïse afanda ki kimiate kendaki na montagne ko sambela nzamba ibisi Moïse abibana Tchelofchad bazana raison okopesa bango héritage obakanga yo héritage obabotola yo. Je prie Jésus-Christ de Nazareth ce matin nabondeli Yesu Masia Nazareth, le Dieu de mon père Jean-Paul Mayata, nabondeli Yesu Masia Nazareth, héritage babotola yo esango babotola yo baboto na tongo zozongela yo. La Bible dit dans Joël chapitre 2 verset 25, je vous remplacerai les années quand dévorerait la sauterelle. Et on ne se bayiba yo bakanga babotola de force. Ce matin tu les récupères. Muto simbango pa aza aozanga kimia et pas aza aozanga kimia. Muto abotola bino héritage yaya ataza wapi ataza musika akobengo na téléphone akobati ya koza héritage na yo. Nakomona makamususu nakomona makamususu makambo no mona na ko supporter ngote akutana nzambe o akutana kana Balaam na nzela ya perdition. Balaam azumbongo pa Balak pona maudit peuple Israël, mais akutana nzambe na nzela na mpunda loba anja telema na mupanga oh nazo sambela moto nyonso o abotelo héritage akutana nzambe na nzela na ye akutana anja nzambe ko simba mupanga na bondeli Yesu Masia Nazareth na bututo pe na tongwa lelo ya nazo saka na via mutu moko nazo saka na famille moko o balelisa bino abotela bino héritage tom subo zaka bana mikie tatali kazo compliqué bino azo botela bino héritage lelo akozanga kimia lelo nzamba akozangise kimia kande nazo saka boye et salamela mutu azondima. Je suis le prédicateur de la bonne nouvelle. Nazote a basi pe mibali ya kondima ya atanga na chuté a na matia mais yo pa ozami continue à déclarer tika bolingongolo pe bolam ya Christ et bilabino. Sur Christ, maison militaire Tokutani Bongo Lobby, na numéro Sika. Je dis un grand merci à nos ingénieurs, Jersapé Mame Mona et ingénieur Chris Kundenga, DG Enoch. Sois béni. Sur Christ, maison militaire Tokutani Bongo Lobby, na activité na biso monene otozanango. Il y a 4 jours, il y a enseignement et prière au moment du Kambozali, tableau des bords. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au commencement, était la parole, et la parole, Christ. Radio, parole vie, la radio qui donne la vie à travers la parole.